ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Yakayo pangusama ya miso motema mpasi. Yakayo bondisa motema oyo sezoki bampota. Yakayo zongisela nga ya sengo natondi na mawa. Yakayo yanolanga mituna eleki mayele nanga. Bandeko balandi ya ABC One. Molongo mobimba nkolo apambola bino. Oyo wabino ndeko molobeli sango mokonzi. Toye elongo na reverend Biba Kabeya kwa nose bino likambu moko. Oyo nzambe atiena mitema na biso. Yango moni toyembi nzembo oyo po batu bazolela. Batu bazoloba bakute na bato mabe makambo ebele ya mabe solution ezwa te solution ezande Yesu. Esika makambo esimba kite Yesu nde mutasimbisa kango. Nde nzamba chebiso na mitema na kati na ABC One toye na ba émission oyo tozoloba spécial tosbondela elongo tokozala nango na ba intercession ya ba prière yango to annoncer bino déjà parti ya lobi ozoya tozokota déjà na ba intercession ya prière ya kosambela pona baka ya koloba pona ba na nzambe nzambe achaki souverain sacrificateur pona komema fardeau ya peuple epai na ye Révérend Biba Kabeya okoko annoncer ni pona peuple nzambe. Gloire au Seigneur, tozo annoncé na libota mobimba ya bandeko balandaka biso na ABC One que certainement Dieu aza na poussa ya kosalela bato ebele bolamu bato bazolela bazana ba problème bazoluka ba solution bazama mituna o ezangi biyano. Bien-aimé, so tangi Exode chapitre 3 okuta nzamba zoyebisa Israël ayebisa Moïse alobi nazozongisa pa Pharaon parce que libota nanga moko eza kuna ezolela naza na posa na kangola yango na nayebisa eloko moko motu ya nzambe apesi biso mission wana ya koya kokangola mwasi moko azolela mwasi moko abotaka te mwasi moko aza na ba problème aza na maladie incurable mwasi moko alalaka ndoto malamu te na butu milimo mabe ezo déranger osalaka makambo ezo simba te ozo tourner à rond ici kamoko batu wana nyonso wana nde o bakozwa ngolu akokota contact na biso nzamba pesi biso mokumba wana yako bimisa yo na boumbu na yo po nzamba mema yo na kana na yo ebikana kaneze siko bolamu na yo eza kaneze siko kimia na yo eza kaneze sika bana no bazali donc wana eza makambo minene oyo yoko ratete omoniza na makamsu na vie soko simbia ngote soko koti na kati na ngoto rate yango nzamba zoyebisa Korazim na Luc chapitre 13 na Bethesda soko yebaka ta visitation na yo mais makambo ezokomela yo lelo ekokomela yo te tonika toyebisa mutu moko azolanda biso na makambo omoni ta visitation na yo eza yango soko kokota na kati ya makambo nazondima tangu nzamba telemaka makambo echangeaka tangu nzamba telemaka impossible komaka possible tangu nzamba telemaka kolela ya veva na ine la po akutana na nzambe moko boya telema liboso vi na ye ayebisi alela te nazondima il est temps maintenant que nzambe pe asalelo bola peut-être tu as perdu l'espoir ozomona lokola nzamba yebi yo te nzamba mona yo te nzambe pas occupé yo te nous voulons seulement te dire que nzamba occupé nzamba yebi yo nzamba occupé nzamba zomona yo c'est comme ça il nous a envoyé soki amona kayote biso pe toko ya te na yebi ke tango to lobo nzamba sa telemi tika batu nyonso bazana ba problème nzamba sa ela bango bolamu nzamba kota makambo na bino pe apesa bino solution. Merci beaucoup bandeko ndeka tozoloba sango mokonzi alobaka mingi te atikelaka nde bato nzambe apesi nzela baloba oyoki nde Révérend Biba Kabeya lobi flash na biso yango na tozobanda émission mikolo ezoya tosambela elongo na intercession tobondela elongo. Ah, Nzamba lobi na libotane, vous avez assez si longtemps demeurer sur cette montagne. Après si bango ba directive, tous alande ngwana. Ba coordonner na biso mutokolanda. Obenga biso déjà. Okomona numéro ya papa Ose bimakana ya cordon. Yanga yango pe pasteur Biba pesa numéro na ye. Obenga otina déjà 6G. Soko cheka code mboka 09 98 74 29 07. Wana
yangai 09 98 74 29 07 okokutanga na téléphone parce que biba numéro na yo pona bapel nalinga na yebisa bandeko nyonso ntango kola lekaka soko tiki aleka aoleka na ye mais ntango kola lekaka soki okoganga lokola batime eye pitié de moi okomona nkolo akotelema makambo elelisa yo ekosekisa yo makambo etelema ekotambola yango moko nalina yebisa mutu moko azolanda biso esika mayele ya bato esuki ya nzambe ebandi epa yo bato bakomaka te loboko ya nzambe ekomaka bato oyo bamedese balembani bango me nzambe akotikala kolemba na problème na yo ata mbala moko te omoni ntango train ezoleka yesu nde azolekao soki okoti na kati ya makambo oyo okotatola tolobi limero na biso ezaka so obeti koda mboka na biso obeti 089 79 73 353 ozwi requête na yo otindeli biso tokosambela mpo na yo ata balobi likolo na mabele nde kanga vi na yo mokomona koma nzamba kofongola po bible lobi o nzamba fongolaka mutu akangaka aza te bisoki mpe nzamba akangi mpo na likambo na yo mutu akofongola aza te nzamba aleki bandoki ya famille aleki balwa aleki maladi mpo amataka na ekulusu bible lobi il avait dépouillé bato nyonso bakanga bavi na biso tika nzambe apambola yo asaelo bolamo ebele. Merci beaucoup. Na 2 minutes to 1 minute kabuya opesa biso to pesa déjà guya lo sambo oyo tokoza nango na tobondela elongo intercession parce biba totika peuple ba Rolanda biso na maboko la nzambe panda 1 minute nzamba lola yondo za nkolo na bomoy yondo za papa na nyonso yonde makonzi pe mobikisi otie biso na mitema maloba oyo nzambe pona peuple moko baza quelque part alors vous tous qui êtes fatigués chaque jour venez à moi je vous donnerai du repos yana mwasi moko azobota te ana posa la yo yana maladi moko za na hôpital bana posa lobiko na yo yana mutu moko za na besoin protection ana posa na yo yana mutu moko za en danger il faut vivre ana posa na yo yana chaîne na biso ABC1 toi na posa na yo tobonne pour la bato bazangi misala tobonne pour la baveugle tobengeli pour la basourmiwe tobonne pour la bakoka tobonne pour la bato bana malade ya diabète bana malade ya sida bana malade ya hémorroïde bana malade ya mabe ya hémorragie interne makila ozo sila batu tobele pa na yo nous avons besoin de toi tozobele pa nzamba Israël vous tous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Merci pour Zanzam. To pambolio. To benilio. To pambolio. Na kombo na Yesu. To pambolio. Na kombo na Yesu. Tozo sakola déjà pour la chaîne ABC1. Boko lukango. Boko kangote parce que yango ndeza number 1 pe Jésus Christ azamo kontinango bayo nzamba pambola biso. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité.